Insécurité na ville province ya Kinshasa et komi makasi ya kosakana te na rigini ya ba braqué kambiste moko papa ya batu a changé kambongo na yemi ba koti vol ba beti masasi policier oya kengela kaye ameki asala intervention et simbité kutu ye ndeko policier akufi epesi pasi ya kosakana te makambo ya boy na République démocratique du Congo insécurité boy est-ce que ministre intérieur atali komona makambo ote tokozongela yango awa na émission ya lelo donc esam na kina donc nazonga musala donc ba braqué kambiste mo boy mutu na filma ya mutu kambiste donc ba braqué ba criminel lorsque soda sécurité na linga sala un peu moins intervention donc azibal ya kingo soldat Zibale ya Kingo akufi epesi pasi tokozongela yango awa na émission ya lelo. Est-ce que vous avez que cimetière et c'est la business moko ya kosaka na ngote directeur ya prison pardon directeur ya cimetière azalaka na mbongo kutu koleka wa ministre bino bosi mona libulu ya $100 bosi mona libulu ya $200 et ben on ba 400 ba 500 ba 1000 ba 1500 ba 2000 ba 3000 okomwa na kutu mutu wa kufi nani ya simba ta $1500 te banda botama mais ba pona kokunda ye et $2500 pasi ya kosakana te alors pona nini bali kokunda batu na ba condition ya malamu te ya awe pasi biso pasi image autre ba tshedi biso ya ba kundi mutu ba bouk ba pindoli cercueil likolo nango ba bakisi cercueil musu ya mwana muke pasi ya kosakana te makambo ya est ce que ba konzi ya mboka ba yebi makambo oyo tokozongela yango awa na émission ya lelo tokei na Congo Brazzaville kaka makambo ya kokufa makambo ya kunda e kamusi batu ya aussi au mona Corbière etamboli vitesse Corbière esali accident nzoto tope corps cercueil et mwanga yi libanda chauffeur akufi ya aussi au mona Corbière esali accident etambola maleme mais c'est l'accident asalaki na vitesse amonaki nini est-ce que mowei apegisaki baka ekunda ye sika baka ekunda ye wana to amonaki nini po kunde bembe Corbière ebaluka boye chauffeur akufa pasi ya kosakana te makambo tomona na mokili oyo tokozongela yango awa na émission ya lelo tolobaka yango tongo midi pokwa que nous sommes infiltrés jusqu'à la moelle épinière yaya est-ce que boyebi ke empire yima tuti et infiltrer monsieur sur tous les plans. Bah diviser en contrepartie. Tous nos 9 voisins, 7, basali pour Empire Yima Touti. Mi balé, basali ba travailler na bango. Est-ce que vous voyez que ba soldat na biso, ba futaka bango na banque ya Empire Yima Touti. Vous voyez yango, ndeko bali oyo a dévoilé secret bokolanda yango awa na émission ya lelo. Na Empire Yima Touti, batu ba géraka finance ya Empire Yima Touti. Et ça va Kenya. Kenya nde aza financier ya Empire Yima Touti. C'est pourquoi je dis que complot à Empire Yima Touti ça makasi. Ba siéger biso nde nini. Na Congo na biso. Na keti mongongo. Na Congo RDC. Ba banque ebele. Eza ba banque esomba bi na Kenya. Equity Bank. Ko ezaki BCBC komi ya Kenya. Ezaki Pro Credit. Et komi ya Kenya. Kenya nda somba Equity Bank. Tembe. Kenya nda somba Tembe pour na 85% ya ba action na Tembe. Pourquoi on a suka deux banques wana? Parce que deux banques wana na oya na FBN Bank sima. Est-ce que boyebi ke ba militaire na biso nyonso FARDC ba futa mara de Equity, ba futa mara na Tembe. C'est-à-dire l'Empire Yima Touti maîtrise le finance, ya police, na ya FRDC na biso po bango nde bafutaka basoda na biso makambu oyo esalami na Kimbantseke ya epesi biso mutu koswa ya kosakana te epesi nga chair de poule mutu na nga esui ya kosakana te bakangi kuluna aliko kende na feti na koko ya batu ya mukolo bana na ye basiliki babengi pulusu babengi mbula matali tangu pulusu aye alingi akanga mwana kena ye koko lobi te bokanga ye te botika ye il faut ayaka chaque jour kosala ngai feti po nayoka makamba bilenga boye kala mwana ayaka kosala nga feti chaque jour okoloka te koko oyo tokozongela yango awa na émission ya lelo
affaire dessin Maman Blanche et si tournir mususu bato bayiki ba papa fiston toyoki to badi ko lemba pona nini famille Kandolo bali ko porter plainte jusque là qu'est-ce qui ne va pas tout ça n'a pas donné nio surtout et aujourd'hui on va vous prouver kaka à partir il y a un acte il y a ja to baboy to rakombo un acte ya ja et bi ja acte wani ya ja hein certificat ya ja mais tout le monde a falsifié et ça original d'après Marcelo mais d'après bango et ça original te to tanga la bino yala to ça na certificat to tanga la bakomiona bokomona qu'il y a du fausseté na kati wana mais la famille Kandolo peut commencer à porter plainte à partir du certificat de ya jawana pour ça normalité bakomona na certificat wana ba porter plainte ceux qui va porter plainte et ba dit ko lebisa biso ba to toujours appuyer bango pour aller encore plus loin to penser que bino alerte famille Kandolo bossa la attention s'il faudrait est-ce que bataka pas sécurité na tombe s'il faudrait mettre la sécurité na tombe bota tombe ce qui Marcelo na Esther kei na tombe wana fini pour pouvoir ya Maman Blanche na no bazu ya ngote ezali na kati ya tombe wana yaya tu as une révélation moko ah ouais ça émission ba révélation est-ce que vous avez que architecture il y a tombe il y a Maman Blanche et ça parce que là na architecture maçonnique il y a ma franc-maçon vous êtes architecture wana il y a tombe il y a Maman Blanche il y a ma franc-maçon pour na nini batonga ndengo wana to kozongela awana émission lelo tala. L'architecture de la tombe de Maman Blanche est en forme maçonnique. Tout autour, les murailles, les lumières, tout ressemble à un culte, à un lieu de culte maçonnique. Pourquoi? Et la personne qui a fait construire, c'est le pasteur. C'est le pasteur qui a demandé à la famille qu'on le laisse construire la tombe de Maman Blanche. Et pourquoi seulement ces tombes ressemblent à une forme maçonnique? Regardez par vous-même les tombes maçonniques, regardez par vous-même l'architecture, la construction, les lumières maçonniques et regardez la tombe de Maman Blanche. Tout a été fait comme la tombe de ceux qui étaient francs-maçons. Et la personne qui l'a fait construire, c'est le pasteur Marcelo. Pourquoi? C'est pour nous expliquer quoi? Est-ce que le pasteur peut répondre à ça? Pourquoi cette construction? Pourquoi cette construction en fait? Pourquoi une telle ressemblance avec les tombes maçonniques? Pourquoi? Maison Awatosa chez Maman Nicole Malonga. Yaka esa na poto ne yebite yaka tokisina metro chateau mutia da kayau awa uzomona kimbondo oh la à Paris jela na oyeba asaka mon lazabo asaka so mina bila metro sapaka bukolo boya ta kota bukata musanga biso batani ngaba ba mingi tanga awa toza awa nini awa toza awa yaka soni na place tokoti azama na mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga awa toza, c'est-à-dire awa toza na magasin awa toza oboyo par partout dans le monde. Nicole Malonga awa toza, maman awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka attache tozolobela makambo matampo ba mama ba bébé belé ba mama bazotambolaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga awa toza awa na Château Rouge na yepo na kolongola matampo ba mama banduka ba mama oyo baza na besoin osala taille mpona kokita mabumu ba mama oyo baza na besoin ya kosala baforme kalingi azala na tolo monene alingi azala na nsima monene baanche monene mipende monene. Maman Nicole Malonga awa toza ndeka boyebi depuis 2007 nateka baproduit ya kogrossir bafait sein mollet hanche non yozomona te eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimension olingi soko mona ekoki kosuki wana sino ekopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobenga na
Dani Lesi. Dani Lesi yeyo. Azobongisa le poso. Produit côté dans légalement dans magasin. Et zo salama na laboratoire mondele awa na poto. Zo te légalement. Je pense que au moni de la rayon. Ils ont le moko, ils ont naturellement, ils ont des produits authentiques naturellement, sans aucun produit néfaste. Voilà. Osimieli meti pembene sase papa sueno nini babo makamoto na petro te polamba na babola esengi makala yo timabanga Edgar Mvumbi papa na soki osali bongo wana bomi moto bolingo nanga mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokweya mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro yangu dans mon cœur tu occuperas toujours la première place. Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Lokoé Télévision bisika nyos tu bozwami. Merci na confiance peu fidélité bozali ko continuer ko pesa programme oyo Radio Lokoé masolo et pas wapi chaque fois tokuta na ka pona ko solo la makambo sali ko leka na communauté na biso africaine mingi ya biso batu ya mangala. Oui c'est vrai ces derniers temps presque 2 semaines oyo to ali ko kende kaka makambo ya mama blanche batu ba ike ba bengi biso papa fisto. Oui c'est vrai. Vous allez au la maman blanche, vous allez au bout de la famille Kandolo. Est-ce qu'il n'y a pas moyen pour informer sur ma souper, ma maman blanche, vous avez ici un peu na souka, tu vas te bandeli et pour côté ma sous. Kaka maman blanche, oui c'est vrai, mais tu vas dire que lemba moukie, que tu as la kaka et le koboko la bien. En tout cas, vous avez raison. C'est pourquoi moi et toute l'équipe de la Radio Lokoé Télévision n'a pas conseillé sur Bino, ça va. Désormais, tu vas avoir l'information. Et puis tu es dans ma camus. Oh aussi motala qui quelque part tokozongela yango li souté. Ce que le monde allait koya sika, on sait conseil ma maman blanche okoya awa na Radio Lokoé. Je promets, je vous avais promis audio moko, il y a 27 minutes ezali awa. Oh va expliquer makambo surtout yangonde ekokata sombele suka makambo. Soki Marcelo akokangama, soki akoko mais yeba yango déjà Marcelo akokweya. Marcelo ba indi akokweya. Mais audio onde et quoi qu'on silisa. Avant la release audio oyo, avant la tiengo, il faut que bongo 60 000 abonnés. Bon ça n'a pas plaisir. Vous allez qu'on risquer, qu'on soit information, qu'on divulgue l'information, autre qu'on le ngote. Mais ceux qui bino, vous ne savez pas si vous, tu sais pas ngote, tu sais bino bon ngote, tu sais bino logo ngote, tu sais bino bon s'abonner, bon partager, bon aimer. Ceux qui ont commis 60 000 abonnés. Natiki bokoyoka ba kake ba mbodi okobeta awa nalo boki yango sika mote audio oyo ata mutu mosala ngote je vous assure ceux qui passaki nango ba inga bacha déjà ah oui et ça la exclusivité à Radio Lokoé pour ta personne pas visto o eza exclusivité ya yo bokoka makambo ya somo ezali awa makambo ya somo ezali awa na yesi binoka keno tombe ya mama hein tombe architecture ya tombe ya mama blanche ezali architecture mo maçonnique, il y a franc-maçon. Pour moi, il dimanche, tu comme une et ça nous est cœur si kaboué. Tolanda qui m'a intervention de la famille Kandolo, parce que là live, tu as qui a la chaîne, la chaîne, nous va porter plainte cité. Parce que nous avons l'élément concret. Quel élément concret vous avez l'ingango? Tu as les sabino, tu as sa famille, on a piste, n'engeni, bakoki ko porter déjà plainte. Mais avant d'y arriver, tu as sabino information du jour oyo, to ye libino awa. Yaya, insécurité dans la ville province ya Kinshasa et komi makasi ya kosaka na teto. Oraika kuna kuruna et ça na ba quartier mususu batu ba kima banda ko bango ba fanda kate pona nini ba kuruna ba kimisa batu. Kasi yaya. Et Nicolas qui kuluna ba vol à main armée et bandi ko sala mala Kinshasa et pesinga ipasi makambo to mona ngala ba pays ko Afrique du Sud to mona ngala ba pays ko États-Unis Mwanda Angola et comité na Kinshasa la belle Kinshasa ya Mobutu. Oh Mobutu Lobaka s'il faudra signer l'accord avec qui que ce soit pour
garder la sécurité dans mboka tokosala yango mais sika buyaya à l'époque moi je me rappelle et c'est là qui kutu ata soki ba toujours ata soki ba vol à mer ba côté de bino ba ko mutu te ba grimacer bino kaka soki moko alinga bo mutu soki moko alinga bo mutu te ah ba ko mutu te to ba mutu te to so rablo to kende mais si ko komi ya ko boma batu yaya. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et comme il y a Kobomaka Batouboye. Kambiste, papa ya bato chanjara mbongo na ye, to sali awa na Rigini, na Lemba, Rigini n'est-ce pas? A chanjara mbongo na ye, ba voler ba na moto. Ba zwa mbongo na ye, ba zwi mbongo na ye. Asa l'intervention bo papa yango atambola rapé a la jeep na ye bozo mona hein to me comment ko sélectionner moi ba image mukie pour la sensibilité mais ka ndeza la kasoko ligi intégralité full image o ko benga na privé to kotinde la yango soda linga sa intervention ba beti soda lisas na mutu soda akufi na ba olet nekara boyi pona nini boyi pona nini boyi pona nini boyi pesi passe ya ko sakana te makambo oyo to na ndende ko expliquer boyi to na donc ça m'a kina donc nazonga musala donc ba braquer kambise mo boy mutu ko na filmer za mutu ka kambise donc ba braquer ba criminel lorsque soda sécurité na linga sala un peu moins intervention donc azibal ya kingo donc c'est un peu ça m'a kina na rigini lemba salon na rigini et puis si passe ya ko sakala te to tika la kaka na makambo oya liwa cette fois-ci to kei ya ba officier militaire bali ko kufa mingi ba sinale sous dessin mususu ya colonel Moïse Lokito. Colonel Moïse Lokito a kufi na kasho ya Kankokolo. Il paraît nenga kufi na kasho wana mwasi na yale ke biloko ya kolia ba boyi kutu ba pesa ye biloko ya kolia te ebite infraction na sala ki mais tout le monde na prison so yikutu mutasali grève de faim ba ko sala tout babondele elia mais oyo bayeli mutu biloko botikiye baboyi ko pesa eti mutu akufi et pesi passe ya ko sakala te image o soko olingi yango obengi biso to kotindela yango na privé to landa quand même audio ya ndeko ndenga ali ko expliquer to landa voilà avant quelle question mais oui avant-hier. Avant-hier. Moi, je suis à Zakoya Lobiko. Après ça, Biloko, Bazobo, après ça, Biloko. Hein? Est-ce que c'est vrai ça? On peut maltraiter un militaire par ces autres militaires, vraiment? Hein? Comme ça, vraiment. Beaucoup des enfants sont à la maison chez lui. Hein? C'est vrai. Et bah, $500. Moi, si je n'ai chef pour l'eau, j'ai déjà $100 pour ne pas le libérer depuis hier. Moi, je l'ai appelé ce chef pour hier. Madame. Donc voilà, ça dit colonel Ndéadja, na prison, il y a Kankokolo. Soki, vous avez besoin d'image, vous avez image, est-ce que mon Kodiambo, quand il m'a camou, vous allez coller dans la prison, nous sommes allés pour nous dénigrer mandat à chef de l'État. Donc, ce qui est dans la prison, quand même, on peut savoir que il y a droit à tout le monde, il faut aller. Et puis, si pas si, na motema, il y a sakanate. Voilà. Na ba ki amone bandeli awa yaya oyebi ke cimetière ezali business ya makasi ya ko sakanate. Directeur ya cimetière à la route na mongo le ba ministre. Kosoma moi eteni muke ya mabele ezala ka cher ya ko sakanate. Ba soma mabele à $100 te, na $200 te et ba na ba 400 500 matakuna. Ba o pe ya cop ba kunda pe na cop. Na robaki yango ne bandeli awa okomona mutu mususu kutu banda abotama akoliti akufi asimbana no $1,500 te asimbana no $2,000 te mais bazo kunda na ba $2,500 izo pesa passe kasi ko kunda yango kunda mutu na respect neto baka respect des morts
Il y a un cimetière où il peut y passer à Kosakalate, Batubake qu'on découvrir en cas le 1er août. En fait, il y a Toussaint, au Bakadara, dans le cimetière à Kokomba. Bakuti, Bakunda Mukolo, Baébité, Badaki, Mama, Namwana, Tone Bakundi Mukolo, Baeba Bukitom, Bazui Serke, Wana Muke, Bakotisi, Nase Bakundi, 2 personnes, Mutulikole à Mutu. Il y a pas si à Kosakalate, Boé, Pena Bakambu, la République démocratique du Congo, Bakonti Bangona Bakambote, directeur, il y a cimetière Oyo, il faut à répondre. À expliquer sur Bakam Oyo et puis si passe à Kosakalate image Oyo ce que l'on a privé de retenir de la on a privé pour et si passe à Kosakalate Bakam Oyo Koloka awa voilà kaka na makambo ya liwa to ke na Congo Brazzaville et puis si passe à Kosakalate ya kambi singa na éviter est-ce que Corbière peut exemple la vitesse Corbière est ça l'accident et balou qui pena ko baluka chauffeur a kufa na okufa et bembe mwangani et cercueil pand et quoi kuna. Donc, il passe à Kosakalate, somme, je manque de mots. Ma image, elle est là, moi, je suis venu à Ngoza, il une image horrible. Il n'y a aucune information. Ce que l'image, image, je suis dans la privé. Na évité, chauffeur, il y a Corbière, à Monaki, Nini. Est-ce que Moutou a Koufaki Mouwi a Kendaki na Kanda a Lingaki, Bakundae, et c'est que Bakundae de Kundae, chauffeur, Wana, a un problème. Tondenge nini ngai pesi ngai mutuko soya Kosakalate makambo oyo Corbière et ça l'accident chauffeur a kufi degré oyo baluki wana na comprendre ya moté phénomène ni wana tout ça la attention mukili oyo et ça na makambo tant que nous vivons dans un monde où il y a plusieurs mondes ndimelanga dans le baka makambo ya solo autre le bakité tolobi ya na le baki yango pe na bandela susu nous sommes infiltrés jusqu'à la moelle épinière ya makambo zali ko salama na mokili oyo na République démocratique du Congo na éviter plan machiavélique oyo empire yima tout et sala pour na babantu et ya c'est le moment je suis en train d'interpeller tous les Africains bantous c'est le moment nous devons nous unir on doit s'unir hein? Voilà si je parle le mot français je ne sais pas on doit s'unir c'est ça le moment. Parce que l'empire ima touti, ba pays so ba touti, ba sangani contre ba bantou. Tout cela dans vidéo au professeur Bokade ko expliquer chez les touti, empire ima touti, tu es un bantou, un montou, c'est comme on tient un cancrela. C'est comme on tient un cancrela. Ba lingi ba exterminer. Rache no si ba bantou pour ba tigla ba occuper Afrique. Il y a un bateau qui domine biso. Ce qui est télémité, biso ba bantou. Et moi, je déplore ce qui se passe en Afrique du Sud. Xénophobie, on va dire que les étrangers échangent forme. Et comme il y a un hôpital, les étrangers étaient dans l'hôpital. Pour les Sud-Africains, les étrangers, les étrangers. Entre Mindele, na batu mwindu, na la cause étranger en Afrique. Est-ce que va continuer bango, va expliquer à bango? Tant que ça na boumbu na apartheid. Ba pays africain ba ndeko ça ni pour ça bongo, nsomi ko ça ngo lelo. Et puis si pas si ba tika ko benga ba africain mususu na hôpital, tika mu tout citoyen tout être humain a droit, il y a soins de santé dans l'hôpital public. Et ça en Afrique du Sud, ba pays le Angola, chose à conféler, dans Mozambique, ba pays belé. Pourquoi dénigrer l'Afrique du Sud à niveau là? Et puis si pas si ya ko sakalati ya makambu ya boyi. Ceux qui sont en train bantou, ba ko exterminer biso. Est-ce que vous avez vu que dans le Congo, empire yima touti et côté même dans le domaine il y a ba banque la finance. Ba banque presque il y a surtout et ça dit ba banque y empire yima touti. Ba policier na biso, ba soldat na biso, ba futa bango na ba banque y empire yima touti. Est-ce que l'état est makambo te? Ndeko oyo a dévoilé landa. Navandi nazo yoka papa Alain Moloto. Vous savez que l'empire Ima Touti autobeta masolo oyo. Et kota ki pe touchaki si le côté spirituel il y a RDC. Boza musika makambo ebele. Je pense que aujourd'hui, il faut que la vérité en face. Vous savez comment est-ce que l'adorateur qu'il était, Alain Moloto, s'est retrouvé être quelqu'un qui combat, qui fait le combat spirituel. Joël Francis Tatou,
Un jour, on parlera de toi, Ndengo Yakana Barwa, Ugandé mi balé, prophète Ugandé mi balé na Rwandé moko, Bomema papa Alain Moloto tina mbushi à fleuve du Congo, na minuit bosala prière, moli modima na mai, et bisa Alain Moloto na ponu po bundela Congo. Yango mona Alain Moloto, ayeko koma, moto à combat spirituel. Passez-moi cette expression. Yango mona rajou papa Alain Moloto sala, et loko Eden, moto a di boso a teya, na Eden eza Joël Francis Tag. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Nous allons parler au moment opportun. L'Empire Imatuti a même assiégé le côté spirituel de la RDC. C'est que c'est pas si que RDC est un pays mon spiritualité, ça m'a cassé. Tu as assiégé bah mon pour ma spiritualité, bah il y a biloko et béné, bah il petit neloko bandoki bah osangado bah bah bimisaso bah nzembo aboye. Oh mon colon ngwayaka avant d'aka 3 mois dans l'hôtel du fleuve américain ouana d'origine indienne. Avant d'être 3 mois dans l'hôtel du fleuve, à ça les locaux n'habitent pas ma casse. Bon, ils me sont et ça n'a mongo belé mais bon mais les sont adoration à Congo. Pour bon débat, pour moi il y a que locaux les a embêtés. Bon, babimisa mukolo nango ndeko ya pasteur moko ya église à Congo. Pour moi il y a que ça embêtés bo senga na bango. Pasteur wana ya Congo ya za na yupe nawa. Ake côté ya locaux wana. Alinga locaux wana te bien que babimisa leki ne mo propre. Celui ya na et celui leki na. L'Empire Imatuti a touché les finances, a touché même la spiritualité du Congo. Et a touché même les frontières. Président de la République, national dans l'obé loco. National l'obé loco na bandelango. Nous avons 2 catégories à battre. Moutoumoko faut servir République. Moutouami Balé faut servir président de la République comme Moutou, comme personne, comme institution. Bateau faut pas servir yo comme institution. Et ça bateau il faut tcha. Bah ça va conseiller na la présidence tout ça na bon le côté. Mais bateau faut pas servir la République. Ne ba au commissariat ba ministre, ne au commissariat ba DG et consort. Vous pensez vraiment que certaines personnes au commissariat ba ministre, bah ça bateau failli ba servir yo, to failli ba servir la nation. Oui ça c'est comme comme mboka. Madoussou est belé. Ba frontière les Madoussou. Moto opesi asima la frontière à Congo, Madoussou na Madoussou. Lui devait être quelqu'un, il est bien pour être moto fa servir président de la République comme conseiller et non servir la République comme ministre. On va parler. Bonjour Bandeko. Bon supporter on a sali 2 vidéos. Oh il y a deuxième. Je sens monter en moi cette rage, oui. Mais aussi ce besoin, il y a qu'à partager vérité na bandeko. Là, on avait le solo, il y a complot, il y a Empire Imatuti. Complot, il y a Empire Imatuti na Congo RDC. RDC na bisotoza entouré na 9 voisins. 9 voisins. Dont 7 bazaba membres de Empire Imatuti. 2 bazaba na misala na benga bango bongo. Bana misala ya Empire Imatuti. Je cite Braza, Congo Braza avec Sassou. Il va m'excuser. Et Tanzanie. Tozango Bongo. Zambie ou Tanzanie? Zambie, je peux faire des Zambies. Pas Tanzanie. Le complot Imatuti est tellement grand à toucher le secteur et belé na Congo. Dans un secteur par secteur, non, Katango Mouké. Secteur, il y a finance, Imatuti. En fait, na Empire Imatuti, Moutou Ageraka, stratégie militaire. Na formation, il y a renseignement, c'est le Rwanda. Moutou Ageraka, effectif militaire, na Empire Imatuti, c'est l'Ouganda. Yango bomona Uganda, nda fungola kanzela Bunagana po M23 kota, bazo Bunagana tili londe to sur la boy. Parce que Rwanda a la stratégie militaire, après ça rappelle na ba armement, parce que yé asaka ba contrat na ba payer belé, azu ba assomi ba armement, yenda fournir sa armement dans Empire Imatuti. Mais Uganda, nda pe saka homme, ça dit que Uganda da kendaka na ba camp ba réfugiés a recruté. Beaucoup de gens qui sont sur le rang de M23 ont été recrutés par l'Ouganda na ba camp ya réfugiés. Yango mona Bunagana jour ezo koya, porte fungwa meza porte Rwanda, te porte da Uganda nde fungwama. Les militaires à M23 ba kota ba siège Bunagana tilelo. Mais il y a aussi un fait, l'Empire Imatuti, batuba géraka finance ya Empire Imatuti. Et ça ba Kenya.
Kenya nde aza financier ya Empire Imatuti. C'est pourquoi je dis que complot à Empire Imatuti eza makasi. Ba siège biso ndeni. Na Congo na biso. Na keti mongongo. Na Congo RDC. Ba banque ebele. Eza ba banque esomba bi na Kenya. Equity Bank. Oyo ezaki BCBC komi ya Kenya. Ezaki Pro Credit. Et komi ya Kenya. Kenya nda somba Equity Bank. Tembe. Kenya nda somba Tembe pour na 85% ya ba action na Tembe. Pourquoi on a joué à deux banques wana? Parce que deux banques wana na oya na FBN Bank sima. Est-ce que vous voyez que ba militaire na biso nyonso FARDC ba futa mara d'Equity, ba futa mara na Tembe. C'est-à-dire l'Empire Imatuti maîtrise le finance, il y a police, na il y a FRDC na biso po bango nde ba futa ka ba soda na biso. Celui qui réfléchit ma casse tokolo ba peke bango ba yé effectif ya armée na biso na ya police po bango nde ba futa ka bango. Equity na TMB. Toke na komini ya Kimbanteke pa iwapi ya kuluna banso record kasi jeune garçon moko pour ne pas dire petit garçon bakutie azali kosala makambu ya mabe epa ya koko ya batu ya mukolo. On évite de prononcer ce nom-là. Est-ce que bokomi ayi kosala koko wana makambu ya mabe kasi bana ya koko wana ba yiko kota ba kangi jeune garçon wana ba koma ki presque fini déjà. Ba bengi mbuna matali ba soda ba kanga petit garçon wana et comme si batu koko wana lobite bokanga ete botikai ayaka kutu kosala nga makambo chaque jour po azoyoka ngo bien ayoka bien wana kala oyo kolokate et pesi ngai mutu ko soya ko sakana te makambo yeka na mukilo ya so ba ebisio ozokante lokola maseki yango na ba chaque fois soki eloko nanu omona te e komela yo te koloba te kezala raté tala makambo ya boy koko aboyi bakanga kuruna abi ayaka kutu chaque jour o koko otanga ataki jeune ataki somo o tolobaki te tolobi esala mbongo na commune ya Kimbanteke. Voilà ce qu'on avait comme information ya kosona bino na tongo ya lelo ya ngoana. Mais avant de continuer, on vous rappelle ceci. Yo mutu na problème ya cancer de peau. Pour na yo ya ko beba. Suki no ekola kati. O tia choko, o pakola o mona dermatologue te. Baku na yo aye koma mwindu. Na se ya mapeka eza mwindu. Na se ya makola mipende ezali mwindu. Luka bongo dermatologue. Benga docteur Guilain de Bourgeois. Dermatologue ya solo. Ako consulter même par téléphone. Ako la kisa ba produit oyo ko mela, oyo ko traiter yo, ma futo ko pakola pona ko zongsa pona yo sembe. Ndenge to bota maraboui. Yaya, mutu nyons tout il faut ça na docteur na yi. Tout ça ba docteur a Misu, tout ça ba docteur a Minu, ba docteur ya Matoi, ba docteur ya Zolo. Est-ce que yo c'est la docteur à l'opposo? Docteur à l'opposo ben nga dermatologue. Tala na recommandé bino, na confié bino, na recommandé bino, boke de koluka, docteur Guilain de Bourgeois, à côté la makambu ya pona yo. Bana ba okola, o bana nga basala banduta, nduta za natural te, soki bana bani kokola, eza radengo wana pa okola te lokuta. Ezali maladi. Pona yo ezali kobela. Benga bongo docteur Guilain de Bourgeois akosoigner yo. Ata famille mobimba, mama na bana bosala banduta, basta mbali, bo benga docteur Guilain de Bourgeois akosunga bino. Benga docteur Guilain de Bourgeois na numéro oyo. Plus 243 85 46 86 411 na bandeli benga docteur Guilain de Bourgeois akosunga yo pour le traitement ya pona yo ata cancer en commune ndenge nini ata donc il y a certaines personnes ba pakola mo vata pakola extra clair pakola donc cancer et bétaillé pona ya sous normalité docteur Guilain de Bourgeois azwa ba ambia pakola donc ye asala solution nyo surtout apakola tina zazu donc na sima tia docteur Guilain de Bourgeois kozongi so normal benga na numéro oyo plus 243 85 46 86 411 plus 243 85 46 86 411. Voilà. Ça c'est pour Okobenga, dermatologue, docteur Guilain le Bourgeois. Voilà.
Toko ta sika bwana makambo etali Mama Blanche. Tolobaki yango tokamwaki pona nini Mburamatari azoko benga toi tu es benga pasteur Marcel de Tisika boy. Qu'est-ce qui ne va pas parce que réseaux sociaux, batuya YouTube, batuya TikTok, batuya Facebook. Ba yena ma élément presque nyonso tout. To bande ko sala kutu musala oyo il fallait ki ministère public a sala ba investigateur ça l'union to pèse élément pour la nini l'état a ali ko benga Mbouramata nani yé Marcelo te à entendre et à entendre. Et comme justice il y a deux poids à deux mesures. Est-ce que et ça li ko bangi sabino kaka po bona ki mo kondiambo ka yaki matanga ya Mama Blanche. Mais tout le monde qui famille Kandolo, gars et personne qui passe Hermoko, famille Kandolo le personne qui a découragement, mais on va pas se décourager, toujours pousser pour que les bossos. Jusque là, tout le monde famille Kandolo, dès que on interview à lobby, Kenan va porter plainte, baso c'est là-bas élément sûr, bah na ba élément sûr, élément sûr de Nerenini. Bon, on peut les comprendre peut-être bah traumatisé de Ronabanga Koufi et surtout ex beau-frère Nabango ayeko bala sous moi si et pessi mutu que soit. Par circonstance oyo Mama Blanche a koufeli toyebi yango na noté yango bazoko déclarer mais babi bazoko c'est là-bas élément clair pour na ba fungola dossier pour na ba porter plainte bon peut-être ba éviter mais awa to ko éclaircir nos famille Kandolo mais vous pouvez déjà porter plainte si vous porter plainte boko pesa beso ba arme mususu o papa fils to porter plainte à partir à certificat ya ja acte de Jawana. Oyo Marcelo a pesa kibino. Et ça a la téléphone. Et ça a ndengenini. Toko vérifier en osika awayaya. Boko mona ke erreur ezali. À partir de la pesa kibino faux. Et ça usage de faux. Yeah, pour les original, mais toko prouver que ça usage de faux ou boko porter plainte. Bon nanga malam, pour comprendre. La colline qui est intervenant na biso, invité na biso commandant Congo Anderson de Djobou, a kolanda biso na bokeb a comprendre peut to luba oyo pour a intervenir. Yo comme d'autres na biso o ko intervenir. Toke mbala moko pour comprendre que la famille Kandolo peut déjà porter plainte. Tozui kaka attestation ya dia, to acte de dia oyo Marcelo a pesa ki bango. Boyebi que maman Blanche Tunasi a qui marié légalement na pasteur Marcelo Tunasi, n'est-ce pas? Maman Blanche Tunasi marié légalement na Marcelo Tunasi. Avant de se marier et pas ya officier de l'État. Maman Blanche a qui Blanche Odia Kandolo. Tangu babalani ndenge Mburamatari ya biso na Congo ezalaka batunaka est-ce que olingi kombo na yo échanger to otika na kombo na yo mais mingi to monaka basi balataka kombo ya mobali na bango okomona azalaki lokola Blanche Kandolo Odia akoma mbala moko Blanche Tunasi kasi totala makambo esalami awa nakotangela bino. La ko illustrer yango pendant que nous illustrons je crois que bozo mona écran kuna yango ezali wana bomona tokotanga acte ya ja oyo ya maman na biso Blanche Tunasi. Est-ce que ça ce sont donne-moi les lunettes hein toi tu as les lunettes à otanga ma manette tu vois ta manette le voilà G hein manette donnez-moi les lunettes tu changer ma lunettes hein c'est quoi ya otanga pour otanga très bien voilà faire otanga. Voilà vous n'essayez komona na musika de ko ba va visto yo beta kamisu boye il faut que balinette yango ah c'est pas balinette yango bon c'est balinette ité oh c'est quel régisse ça voilà je vois maintenant clair acte de dia ya Blanche to benga na Tunasi. Acte de dia oyo ezala ki signé na hôpital privé to pe clinique privée o bengaka Medi Istanbul eza bongo na Istanbul na Turquie to bandi 1 numéro d'identification turc ezate bon
numéro d'identification, il y a ID à turc. Bon, ça turc, c'est normal, et ça. Numéro à passeport. Mais on a un acte, on est à déjà. Acte, il y a déjà. Oh, ceux qui ont déjà, est-ce que vous commis? Ceux qui ont acte, il y a déjà. Vous comprenez? Tu as pensé comme moi, tu as pensé comme moi. Si vous avez déjà, il a vous comprenez? Tout ça, c'est qu'on a acte, il y a déjà, il y a maman blanche. Tu as déjà que, ça qui est dans la clinique privée à Medi Istanbul. Medi Istanbul, ça va Istanbul, na Turquie. Numéro d'identification turc, et ça t'est passé à Turquie, ça c'est normal. Numéro à passeport, il y a maman blanche, il y a Ngoyo. Numéro à passeport, 1. Il y a 2. Numéro à passeport, 2. OP 10 935. Voilà, numéro à passeport, Ezali. Bon, on a évité ça vrai, numéro à passeport, c'est ça faux. Voilà, numéro à passeport, on va commis awa. Numéro à passeport, OP 10 935. 4. Nationalité, RD Congo, congolaise, oui, yango. 5. Sexe, féminin, azamwana mwasi, bakomi yango. Yoka siko aibandi. 6. Prénom, prénom de bakomi. Ici, j'ai signalé que Maman Blanche était une femme mariée légalement à Marcelo Tounassi. Tobenga kaye, Maman Blanche Kandolote. Tobenga kaye nani, Maman Blanche nani, Tounassi. Parce que moi, si légal, il y a pasteur. Soyez pas apôtre Marcel Tounassi. Je continue. Prénom. On a commis déjà Blanche Odia. Voilà prénom. Blanche Odia. Non. Kandolo. Oh. Marame baby. Comment est-ce qu'on a acte déjà? Comment on a eu Blanche Kandolo. Est-ce que Blanche continue toujours à être Kandolo? Blanche n'était plus Kandolo. Blanche était devenue Tounassi. Donc, dans la place, il y a prénom Blanche, ou des alarratés n'a pas sornaye. Il y a prénom Blanche, non, il y a Tounassi. Mais à où on a acte, il y a déjà, non. Bakomi Kandolo. Prénom Blanche Odia. Ma belle, c'est côté déjà. Ma belle, c'est côté. Ma belle, côté. Kuna likolo, tu as le numéro à passeport, on a le numéro à passeport à Maman Blanche. OP 10 9 35. Est-ce que le numéro passeport à solo? On ne sait pas. Est-ce que ça passe par Maman Blanche? Bakoma boy. Bakoma prénom Blanche Odia. Non. Kandolo. Donc tout le monde c'est ça. On continue. 8. Prénom du père. On a acte déjà. Prénom du père inconnu. Donc, Maman Blanche, papa Ebaniti. Prénom du mère, de mère, sur du mère, sur de mère, prénom de mère, inconnu. Donc, na acte, on a combat Papa Blanche et Ebanité, combat Maman Blanche et Ebanité. Et, on continue. Lieu et date de naissance, Kinshasa. Oui, ça c'est vrai. Date de naissance, le 19 novembre 1984. Village, inconnu. Village inconnu. 13. Rente individuelle. Donc, rang individuel, rang individuel. Par contre, rang individuel, inconnu. Rang familial, inconnu. Donc, vous comprenez ici déjà que Maman Blanche Kuna en Turquie a couvert le rôle à Chege. Déjà, le rôle à l'État, alors, il a habité comme on a un nani, papa a un nani, inconnu. Ça c'est méchant, Marcelo. Ça, c'est méchant. On continue. Ok, situation familiale non indignée. Situation familiale non indignée, inconnue. Donc, ma famille a été. Ma ramon a certificat à Djawana et a commis wana. Si la famille, vous avez moyen de porter plainte. Atabino beaucoup. Prévenir pour sous. On continue. Si vous yoka siko sombele suka bisamba autre suka la pe awa. Balobi boy.
Observation. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit ici? Observation. La pièce d'identité n'a pas été récupérée lors de la prestation de la dite certificat de Dia. Oh! D'autant que pièce d'identité et ça l'a quitté. Oui, c'est vrai que la Congo, tu as la pièce d'identité. Mais la Congo, tu as un passeport. Les étrangers, tu as un passeport. Comment se fait-il que l'école, tu as le numéro de passeport? Il y a Maman Blanche, OP 10 935. Mais pièce d'identité et ça l'a quitté. Il fallait un passeport, n'est-ce pas? Mais la famille, vous avez les éléments pour aller à Kizon, non? Pour porter plainte. Décès. C'est là qu'il est 11 juin 2024 à 23h45. Donc, décès c'est là qu'il est le 11 juin 2024 à 23h45. Yoka Siko, motif. Parce que na acte yadja, bah comment tu motif au mutakoufeli, n'est-ce pas? Yoka Siko motif au mutakoufeli. Motif. Maladie non effectuée. Mort naturelle. Oh, Gologate. Donc, maman Blanche a fait la mort naturelle. Hein? A fait la mort naturelle. Mais il y a mort à la non, à quelqu'un qui a l'opération. Et à mort à l'opération, à quelqu'un qui samedi, il y a lundi dimanche. Et à mort à quelqu'un qui vendredi, il y a dimanche à une église, à lundi et lundi, bon, mardi. Mais la famille, vous n'avez pas pour porter plainte, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous attendez encore pour porter plainte la famille? Peut-être que vous n'avez pas quitté, mais tu fais un élément yangoana. Tu fais un élément yangoana. Avant d'appeler ça Maloba, et pas il y a intervenant dans Bisso, commandant congolais de Djobou, parce qu'il y a un peu de bouquet, je crois combien, à la casse dans le coma. Donc, qu'est-ce qu'on a dans le monde spirituel, dans le monde douane? Est-ce que vous avez biqué? Tombe ya Maman Blanche, architecture nango, et ça maçonnique. Ba franc-maçon de basala tombe ndengo wana. Et ça temple. Et pas aux humains au pessi parce que Maman Blanche a ça, moi je suis botaman étoile, a ça étoile, au pessi makambu, aux humains kambu. Ah, papa Fisto, Marabio Zolobawana, et ça, l'architecture franc-maçonnique n'est rien. Oh, architecture, il y a un franc-maçon. Franc-maçonnique, maçonnique. L'architecture de la tombe de Maman Blanche est en forme maçonnique. Tout autour, les murailles, les lumières, tout ressemble à un culte, à un lieu de culte maçonnique. Pourquoi? Et la personne qui a fait construire, c'est le pasteur. C'est le pasteur qui a demandé à la famille qu'on le laisse construire la tombe de Maman Blanche. Et pourquoi seulement ces tombes ressemblent à une forme maçonnique? Regardez par vous-même les tombes maçonniques, regardez par vous-même l'architecture, la construction, les lumières maçonniques et regardez la tombe de Maman Blanche. Tout a été fait comme la tombe de ceux qui étaient francs-maçons. Et la personne qui l'a fait construire, c'est le pasteur Marcelo. Pourquoi? C'est pour nous expliquer quoi? Est-ce que le pasteur peut répondre à ça? Pourquoi cette construction? Pourquoi cette construction en fait? Pourquoi une telle ressemblance avec les tombes maçonniques? Pourquoi? Voilà. Bon moni. Comme si on ne pas te faire ma sur toi, biso ça le perroquet, voilà, le badi ko baté, biso to kina ko fouiner, totali, ceux qui t'ont évité to benga ba expert. Docteur, na kabo ezaka nini? Mutu ba kabo ezaka nini? Maramba droit za biso to ba lo perroquet to vérifier. Est-ce que vous comparez bon moni que ils allaient tombe maçonnique, architecture voilà. Oya Roboya Kamunuko. Nambi Ponabino, mon ami personnel, le commandant Congolo Anderson de Tchobour, la voix digitale. Obali ya Mama Kofi. Endoya Kwada Koraman. Voilà, ils ont normal à porter à Kofi. Pour moi, c'est comme on a Kofi. Voilà.
Mbote na yo honorable commandant Congolais de Tchobo. Mbote fiston Pelende tata Sadek Mbote na mama Rina Pelende mama Oyo akabaka kolika mama Denise Nyakero pe kolika mama Olive Lembe. Mbote na bayibayi kolanda biso émission lelo makambo kilikili nazali awa polo pe nasina komi ba sujet nyonso oyo na ko intervenir. Merci. Voilà, on va aller tout droit au but. Est-ce que avant okota makambo ya mama Blanche pour te démontrer parce que famille Kandolo babi bazoluka ba preuve tangible pour na ba que ne porter plainte. Total ici bango déjà à partir de attestation oh ya déjà il y a acte oh ya déjà certificat de déjà ba ko porter la plainte parce que ça faux. Comme mama Blanche c'est la Blanche Tunasi. Mais l'attestation on a tout acte de déjà ba commis Blanche Kandolo, c'est du faux déjà. Donc Marcelo a falsifié dans le document. Même route Istanbul, clinique, clinique, on va porter Marcelo plainte. Hein? Il s'agit de faux. Voilà. Avant, on a un élément où on peut intervenir rapidement et plutôt chuter parce qu'on nous donne 7 minutes. Honorable, où ça? Allô, honorable. Voilà. Merci beaucoup, honorable président. Oui, aujourd'hui, il m'a entrecoupé, hein? C'est bon? Oui. Voilà. Nalobi, tobandina na makambo ya insécurité na ville ya Kinshasa. Ndengo lobaki opesi historique, tango ya kala, ba miyibi, bazalaki boete. Honorable président, oui, makambo eleka na Congo, soko lobi o raisonner tango biso tozali okola, okomona ke mboka eza ya kokufa. Vous allez vous rappeler qu'à notre époque, ezali na ba papa moko boye, bazali koya kosala ba contrôle ba toilette, na ba mapango nyonso tobenga bango bato ya hygiène. Bato ya hygiène so bakuta telefone na bino bakuti full wana boza na problème. Bato ya hygiène so bakuti toilette saleté bona problème. Ba père wana bazali na bango ba pomba te, bazali ka ba père bo ba mikolo mais ndenge tozali kobanga bango ko kondima te. Mais lelo oyo mboke komi boy bazako boma mutu na moyi basali bango pele kote bakili basimi nzela bakei soki la police azali okokate ba multiplier ba sala nini formation ya ba policier ba bakisa tango mobutu ezali na nini unité moko tozali bango ba Jean-Pierre bazala kata na manduki te bazali na bangondo ya pamba batwana mais tozali kobanga ba Jean-Pierre mais lelo oyo police azo kokate bato bazali belé il faut pas ça la ministre intérieur na éviter ça osala nini il faut ba recycler ba former ba policier belé ata ba GMPR oyo ba tcha bango na balabala to moni na Afrique du Sud awa ba unité moko bibimi awa na ba quartier awa ba pesi bango uniforme bo bazo kanga bato na ville wana tout ça c'est pour la sécurité mais comme on a makambo ndenge zo que vraiment ezali osala mutema pasi pas bon mutu en plein jour faire des familles en plus na éviter nini oyo tokoyi koloba na colonel oyo akufi na kasho responsabilité wana ezali malédiction et outi pas na yo pourquoi na lobi outi pas na yo parce que ezali na colonel moko mikolo aza kosala tirer akona na Kinshasa colonel Désiré ya bapem je crois bien aza kokanga bato na mapangu aza kokenda ofuyaka baka bandako na kankokolo abimisaki mama moko na ndako yo otombokai makasi namoni kotomboka yana kanda na mabela ndiye alors moye boma ezate akweli kaka ber mutu na kasho baye kopesa bino bapesi bilo rolia bapie bino na $100 boboyi po mutu na kufa donc malédiction e uti na kanda ya honorable président colonel Désiré a eu problème. Ah là. Merci beaucoup. Toye sikoyo na makambu ya petit frère na biso Marcelo. Famille Kandolo kolobaki basali na ba argument fondé te pour fongola dossier ba porter Marcelo plainte, je ne crois pas. Ba accusation surtout sali na Marcelo awa na réseaux sociaux Marcelo yuki yango. Bongo bango bandeko ya moyi ba yoka yango tendenge nini. Ngai na ndenge na ngai naza komona ezali
que mbongo o Marcelo aza kopesa bango et c'est que basa ko benda osena ba calcul ba comme l'autre déjà bazo mbongo wana donc baza komona tina ko Marcelo na tribunal les alités parce que soki lelo oyo utazali na mwasi na na hôpital et que mwasi akufi atazo le ndenge nini il y aura un temps il va se maîtriser oyo akoyeba na kopesa ba identité complète ya mwasi na ye mais soki yo mobali osali wana soki Marcelo azalaki te toyokoloba ke non place Blanche akufelaki bato wana bayebaki ye te mais ye moko Marcelo mobali na ye ayebi non poste non prénom ya nani ya Blanche ayebi yango très bien. Alors comment on a gagné ça na bayebi yango te comme papa bayebi te ya maman bayebi te donc c'est vraiment quelque chose le rôle à Chèque na Istanbul le rôle à Chèque non ben moi yo Marcelo azalaki en temps basalaki attestation de décès abetela biso tolo awa ke non ya azali mutu ya mbongo po ebembeya na Congo et ça ne peut même pas prendre 2 jours parce qu'il a l'argent alors à ça zoa déjà et biso biso yango le premier de la classe ouais et peut-être faire compéter bien sto donc yesikoyo azalaki wana pourquoi pas makasi na mbongo ya kofuta ebembeya azalaki na ngafutaki ayebisi docteur asala nyonso ebembeya les mêmes jours sur les jours suivants mais pour ko remplir kaka attestation de décès ya mwasi na yo ayebi azalaki na makasi wana te est-ce que Marcelo ayebi azo comprendre te que non nyonso eza ba élément eza ko pousser na biso ko loba que non Marcelo ayebi place Blanche azali et c'est une chose grave Marcelo l'acception place Blanche azali chose grave honorable faut continuer na ati ya ja oyo toyebi ke kombo ya Blanche elongwa Kandolo et comment déjà Tunasi pourquoi ba comment prénom Blanche non Kandolo ndengene Kandolo n'existe plus na identité ya Blanche ça c'est ambigu et tangu ye Marcelo apeki acte wana atangaki yango teke au lieu de Tunasi bakomi Kandolo na après komba Kandolo en so ya zaki wana te et ça déjà il on va refonder déjà ça il va refonder déjà oui tout le monde a moto so dans alliance balongolaki alliance avant bakitisa corps ya molonga naye na tombe siko ye abane déjà kolongola Blanche comme Tunasi na morgue nani na hôpital polani donc Marcelo connaît quelque chose voilà ayebaki déjà que donc Marcelo il n'est pas sain babilo kwaza koya kosala biso wana ko betaka ba mbodi donc ba réponse na makambo so betaki ba mbodi eza na loisir Marcelo ayebi makambo na liwa ya Blanche oyo parce que c'est lui le propriétaire du nom ya Tunasi so Tunani so nene ba tu comme monter ye ko eza kombo na ye alors aibandi boni alongola kombo na ye na kombo ya Blanche entre temps Blanche bakundi nante et surtout Matou Oyo, comprendre que tant que accuser Marcelo, avec ça, ils doivent comprendre que non, Marcelo connaît quelque chose. Naliwa Blanche Oyo. Et ce qu'il y aura cause il y a décès. Donc maladie non effectuée. Donc mort naturelle. Oh. Donc n'a évité moi la ça derrière n'a évité. Ce qui m'ont fait une opération, ça rappelle mort naturelle. Et la mort naturelle, c'est bon. Il fallait pas préciser maladie est mieux par rapport à l'intervention chirurgicale bien bon. N'a évité le que le docteur va banga poursuite judiciaire ya na bango pe mais il fallait pas préciser cause de décès parce que cause est allée. Mais ça la intervention chirurgicale ou est tourné qui m'a bé. Tout le monde a fait. Il fallait pas dire. Tout le monde a fait ceux qui vont à Koufi avant kunda il faut ba expert ba ça la constat. Ba tout la docteur muto a Koufi ndengenini. Est-ce maladie peut être muto a Koufi na ngote a Koufi ndengenini. Ye si seulement si était innocent osaki moi tenté ya koloba ke moi c'est un coup d'intervention en mukio ndengenini c'est comme mort naturel na éviter et puis singa mutu ko soit mort naturel za ndengenini est-ce que yebi mort naturel ndengezala bon mort naturel est allé mutu a roda na belaki maladie mort boye normal a coufi ba naturel na selon ba médecin mais oyo il fallait pas préciser parce que ils allaient na cause oyo bomiye so cause on est à l'agité alinga okufa te donc il fallait pas préciser yango Marcelo komona ondima babilo nyonso wana bon
déjà ce qu'on sait c'est attestation de décès à COP on sont comme on dit au bout parce que les lettres mon COP peut-être mais ça là on peut peut-être mais ça là on a telle place à vendre est-ce que na preuve déjà attestation à Dja on a dit le Dja attestation à Dja oyo déjà tout monde yango awa est-ce qu'on peut déjà porter plainte contre Marcelo et puis à Kangami Balamoko usage de faux oui on va porter sur une famille on a besoin de bon côté on a besoin de la justice et de la fête on va porter plainte mais famille na ndibela honorable président baza déjà na souci ya mbongo wana rappelez-vous que Marcelo tanga ABC famille Kandolo qui a otongela maman Blanche ndako ba exige nini apesa ba mbongo na valeur ndako wa otonga kuna donc famille déjà bazo betela basi betela partage ne ba kabuna mbongo wana na famille Kandolo ba yebi na côté oyo pe ba yebi parce que ce que ça ne wana te il fallait pas traîner déjà Marcelo la justice na kala avant que tu attestation de décès oya mais au moins batika Marcelo un homme libre asala bango pe kanai bayana ebemba bengana bango 100 mètres botere bana pofanda na musika jour enterrement pe alinga ta omona bango te pourquoi parce que boza bobola après bango $2000 baki no sala matanga na ndenge na bango bato pasi na ndako na yeba yo taché bakiti mais na habité famille oyo est-ce que cette famille peut nous décevoir na démarche de salio ouais la famille elle nous a déjà déçu parce que bazaki déjà na belé a traduit Marcelo en justice mais tant que derrière que non Marcelo sur derrière que non bango ba sengi mbongo donc muto a remettre kuna zalite donc famille wana bazota la mbongo on se montre on prendre la kimia la famille n'a pas les réseaux sociaux la famille n'a pas de moyens de balancer cagnotte pas un moyen de reporter plainte pas ba preuve tangible ah soyez faut pas lancer cagnotte soyez pas traduire dans Marcelo la justice donc c'est le procès va gagner parce que Marcelo a l'argent et vous allez vous rappeler que à rappeler biso que à ça se voit déjà dans mboka wana yanga comme bota ba jalousie yanga comme ça commence à faire mission parce qu'il y a ça se voit à comment déjà dans mbongo donc mais abosani que alinga maman Blanche ça mobula mbongo aliboso ya emelo ya pesa maman Blanche ça $40 zona degré de pauvreté lelo a commis patron a commis mutambongo pona mabonza na badim o bandim baza ko pesa e mais na likolo na yango a fini communauté a fini population abi ba raisonner le kola basoba ba les derniers de la classe donc famille oyo baza suna misoloté ba komi kolota déjà mbongo oyo Marcelo opesa bango donc baza na place ba Marcelo te baza kolota ngote parce que soki baza yependa na posa na ngo mais déjà basi ba fongolela e ba caisse ba nakala mais basi ba c'est ça de parquet ba nakala ba fundai mais ndenge baza osala yango te ezali parce que baza na besoin mbongo et que Marcelo sa isonge non apesa ba mbongo ba yoka ndenge nini ba okabula mbongo wana voilà le pas plus ata ba porter plainte ou pas scout na plainte ba mbongo wana facilement n'est-ce pas est-ce que wa que ba opesa ba mbongo et puis ba garder silence ata ba kena na justice ba osaka mbongo n'est-ce pas le problème est que la justice na Congo bazo l'accepter déjà que mutu ya mbongo okosamba na été à gagner procès vous risquez de tout perdre ce qui a gagné procès alors pour éviter yango bazo batela bazota moi 125 000 $. Merci beaucoup honorable commandant Kongolo Anderson de Djobou. Est-ce que on va finir? Oui, le Barobaki Césali, honorable président, tant on a d'autres là, la photo de maman Blanche, on a d'autres là, tant on a en vie. Ce qui est Marcelo, un jour, non, Marcelo, il y a des gens qui bien, aux gens qui sont là, aux gens qui sont là, aux Lingarangai, ceux qui ont confié les lots, les bossons, aux gens qui sont là, aux gens qui sont famille, Marcelo, il y a des matés. Mais, dans la côté, il y a famille, dans la côté, il y a Sony. Baza comprendre baza na ba preuve yo so que non Marcelo a dribblé bango mais famille zo ko réagir té na maman Blanche et c'est quoi bien zali na tombe na si quand sali déjà et bemese baluki na kata cercueil. Merci beaucoup. Bon, une dernière question qui me vient en tête, commandant Kongolo Anderson de Djobour. Un conseil pour les mariés. Est-ce que sikoyo makambo oyo s'est passé entre Blanche Tunasi na Marcelo, qu'est-ce que les gens peuvent tirer comme leçon dans le couple? Tout le monde a keba, tout le monde a bien séparé, communauté de bien si là, moi leçon, ma casse et ali awa, et dimne que moi n'a degré pour le couple.
Oui, omoni surtout dans le banana bandimi. Bandimi, bazaro Marcelo, lokola exemple à suivre. Couple na bango, couple kitoko, Marcelo ya kokumisa Blanche. Mais tant Blanche a koufi face au Marcelo Bimisi. Qui monte à mbongo, Marcelo Bimisi, la famille Blanche, vraiment sans blague, et go beti ça va te bêler ma bakou. Et go beti ça va te bêler ma bakou. Biso ba o to linga basi na biso na bumwana to za fier te ba keno moi c'est na to linga ba na bumwana to za ko kola laye maintenant Marcelo abosani ke alinga Blanche na bumwana akomi Blanche akufi akomola ki sa famille gaza pomba sincèrement parlant mutako sa conscience na été ba couple belé ba betsa ma bakuna makambo ya Marcelo na Blanche. Donc wana honorable président toko marché wa moté ba couple belé betsa mabaku kotala Marcelo image za ko bimisela biso ya homme fidèle kotala image yo Marcelo za ko bimisela biso ya homme parfait kotala image oyo Marcelo za ko bimisela biso ya mama Blanche mwasi kitoko mwasi boye na linga mwasi na ngai bona boye na bandaki kutu na bandela kid ko senga yesu mariage ko renouveler mariage nzoka nyonso wana na sa muté mazao luka Blanche akufa pour que no ba Esther. Donc ba couple belé betsa mabaku na makamu ya Marcelo na Blanche. Sincèrement parlant ba tebele betsa mabaku pour que batana na soigner en côté parce que devant nous avons un monsieur un hypocrite misala mabe mais alata kazaka ya meme ya mwana malamu bato bazali otanga Marcelo na parmi ba passer modèle nzoka azali kutumusala na nzambe te tala ndenge otsukolo ba awa pona la sebiso penaka non na sama kamuna kanai tombe na ye ayo beta na babiloka ba ya ba sataniste na tomba mwasi na ye omoneke azaka mutamisala mabe. Merci honorable président. Merci beaucoup, honorable commandant Kongolo Anderson. Je profite pour saluer aussi Maman Kofi. Je crois qu'elle est là à côté de vous. Donc, à côté de vous, Pessaï Mbote, Maman Kofi, Mbote Nayo. Voilà. On s'arrête ici, mesdames, messieurs. Je crois que Bomoni est fort auto-fournir pour pousser, pour soutenir famille Kandolo. Mais ce qui m'a dit que Bazolo a une preuve encore tangible pour pas porter plainte et passer sur tout que soit. Tu attaquer Bangote, tu le mabete, mais total ici Bango. Ce qui m'a dit que une preuve tangible, il y a quoi attaquer. Preuve, il y a le bosso certificat à Jawan, acte de Rangowan. Baki n'a pas Mouramatari. Bakotala. Est-ce que Kombo ya Blanche ezalaki Kandolo totalaki Tunasi pour la nini ba commis Tunasi na acte ya Jawanati ils ont déjà infraction ils ont des faux déjà falsification déjà ba document tu vois donc bon abandonner quelque part ceux qui vont porter plainte bon qu'on passe à biso makasi to ya lisusu pour encourager bino mais ceux qui vont la rara bozela donc te ba ko moment ba doute mais tu na ba doute na de soutenir bino c'est le moment bon porter plainte Mouramatari, le col a trop zélé Mouramatari, Abenga Marcelo, Abenga Te, Binobo qui doit porter plainte, on va vous soutenir. Allez, on s'arrête ici, on se retrouve tout à l'heure là pour un deuxième numéro Nabiso. Là, Masso Nabiso, la radio le collé, Tozongi Liango. Portez-vous bien, santé de fer à tous. Chap chap! Et tchara! osimia limeti pembene sase papa sueno nini babomaka moto na petro te polamba na babola esengi makala yo timabanga Edgar Mvumbi papa na soki osali bongo wana obomi moto bolingo nanga mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro yangu dans mon cœur tu occuperas toujours la première place. Eric Ngongo, salon de paix.